Comme si j'avais pressenti quelque chose que et le ma nengem et pela lobby aloba qui m'a bien makasi. Les autres ça pour tout fun to pel ça sous mototé. Mais toté ya. Bande konanga yi likamwa mwasi na mobali bakota yango te surtout bato babala na. Po ndenge ba menara vie na bango na kata couple na bango na yo na nga to yebite. Bande ko prison makala na mino yo ka. On peut nous dire quoi prison poto. Et prison poto te prison makala quand on dit makala ya makala. Prison makala wana. Soko koti na prison makala oké otala ndeko na yo et que oza sensibilité na yebite soko oza sous sensible na mokili na vie na yo. Parce que soko koti kuna soko bimi il faut là. Na prison makala. Soko tali batu nenge bazali na ba condition ma prisonnier bazalaka, il faut là. To bonde libino to sengile pe sous pardon. Botala les pauvres maris. Mobali na ndenge nazali ko se plaindre. Ndenge nazali ko lela, ezo sala epasi. Obi na ndako bozalaka deux personnes bo sololaka, bo sekaka, soki moko azalite esalaka toujours parce que on mona même bamba koko na biso mingi. Balami balé soki mobali akufi kalami to bomona mwasi Holanda. Soki mwasi akufi kalami to bomona mobali Holanda. Pourquoi ça la bongo parce que pendant tout au long il y a vie na bango bazala ensemble bazaki ba comment un seul corps. Coucou, Maloba quand c'est jamais nada, femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner na PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que au bien de qu'on a moi si son on le sait que ma ramba bien go banda. Maloba na sukati no ba ne bandeli pour aux en retardé. Makemba lelo et ya ko s'abonner. PF Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, bo s'abonner na ngulu pa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemission kitoko okokuta awa PF Bonheur TV. Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans vos maisons pour que ensemble, Tomeka, ko réfléchir, ko solo la, oizeli koleka, nakati ya communauté na la communauté congolaise et partout dans le monde. Alors, nini toye nango lelo, toye tozongela susu sije oyo ya ndeko na biso Epela oyo zaleki bongo lelo mama Epela, la comédienne, l'artiste mama Epela zali bongo na prison suite ya ba problème oyo azalaki na yango na mwasi ya ndeko na biso ya collègue na bango vu de loin. Alors lelo tokolobana likambango pourquoi communingana quelles sont les conséquences ya ba malobani to yoka kolobana réseaux sociaux et ndenge ne ko mema mutu musika e ko pourrir yo vie e ko bebisa vie na ko bebisa e ko ratia makambo ebele yango lelo tozali ko zonga eloko wana na yoki émission na yoki pe na tali émission oyo mobali ya mama Epela à intervenir pas bandeko na biso sur YouTube et salinga pasi yango on ça va tozonga na to meka pe ko beta susu mbela pona likambo oyo. Alors si c'est la première fois n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est le votre PFB inspecteur Colombo d'Eric il y a YouTube congolaise Patient Fayoulou Bonheur. Alors abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'aller vous abonner dans notre page PF Bonheur TV officiel sur Facebook et ça nous fera énormément plaisir. Aimez, partagez, nenge kaka izalaka. Alors bandeko toko tana vif ya si jeune abiso. To monaki dossier le kaki awa ya ndeko na biso vu de loin ba matata bazaki na ngona mwasi na ye. Oyo vu de loin ye moko nanu aleka boyete na télévision pour que lo ba likambo ezali boye na mwasi na ngatala boye na kangaki ye boye. Mais ebima kaka à travers biso bato ba réseaux sociaux to bima ki awa to lobi dossier wana tala mwasi vie de loin ba accusé na kinumba ba photo lo bango ndenge zala ki
parce que monsieur Salamaki qui moi sa vidéo ba kangé na Kindumba azongeli a kosaka vidéo loin a sala Kindumba na katandaku azongeli mobile na ye akala zakine musicien onani Ibrator tout le monde m'a belé et les il y a eu des émissions des choses comme ça. Alors sur ça et au sala que Mama Epela ou azali bongo comédienne Mounene na kati la République démocratique du Congo, yépe avec aussi l'émission comme à défendre Mounenga na ye collègue na ye Charlie vu de loin. Mais nenga lobela ki ango a takaki mwasi wana dans la façon moko ya mabe mingi. Bande kona sala ke émission na loba ki ango. Comme si je pressentais quelque chose. Comme si j'avais pressenti quelque chose que eloko moko ma nengem epela lobi aloba ki mabe makasi. Les autres ça pour tout fun to pele ça sous moto te mais toté ya bande konanga likamwa mwasi na mobali bakotaka yango te surtout bato babalana po ndenge ba menaka vie na bango na kati ya couple na bango na yo nanga to yebite nanobaki awa bino bozo finga lelo mwasi ya vidéo le ndumba boye na boye sans peut-être preuve ou super preuve ezali boye bité mais bongo lobi soki bomoni vidéo loin Charlie vidéo loin azongani na mwasi na ye wana boko loba nini boko sala nini bomonte ka bino ndembo tika na soni. S'il y a un problème à ça conseil, le seul mutu oya koki koboya moi si na ye ezali kaka vu de loin ou ye mongo moi si alobi que non moi je n'en veux plus na libala oyo boy na kabwani wana boko ko lubango ne mususu. Mais tant que bango mi balena no ba se prononcer te que ba kabwani ba boyani jusqu'à preuve du contraire devant la loi moi si wana azali toujours madame vu de loin. Mais biso bakroni papa na bakroni maman ndenge to mesana lokola to lingaka bato batala biso lokola to lingaka ba vu lokola to lingaka boy allez on a amplifié des choses to fongoli ba téléphone bato ba bengi tango bato ba bengi ba commentaire négatif ba oya ko finga ba fingi ba oya ko loba malamu ba lobi malamu ba oya ko tonga ba tongi to sali to sasi mwana mwasi ya bato. Bofinga ye munene, bofinga ye mukie, bofinga ye mukuse, o bula, boena, bolobi, o bokoka koloba. Et aujourd'hui, bino nyon sona bofande, bolobaki, bofanda banda kona bino. Bozo mela café, bozo lia, ba hamburger na bino na poto, bozo à l'aise. Et pe la, o bakena kotir, o botina ki ba cameraman na bino, ba sa l'émission na ye, ba tia micro, bo poser question, a répondre ki, tout a tombé na piège na bino. Aujourd'hui, elle souffre. Na prison Makala. Nani na kati ya bato ba betela kepela maboko lelo azu mbongo atinela epela uso asota tina mobile azuela avocat nani en regardant le pauvre mari azanenga azali kolela pona mwasi na ye ça fait pitié ça fait mal bande ko prison Makala mino yoka on peut nous on ko prison poto et prison Makala quand on dit Makala ya Makala prison Makala wana. Si vous continuez à prison Makala, vous avez et que vous êtes sensibilité, vous êtes sensible à la vie. Parce que si vous continuez à il faut aller là. Dans la prison Makala. Si vous allez battre dans les conditions de prisonnier, il faut aller là. Attends le bago zaka Makala, maboko Makala so kabarate, si vous continuez à aller au Kaba. Parce que les gens souffrent. Bazolia bien te bana ba condition bien te balala kana ba condition bien te. Et nous sommes ma be ko sa ma ngata prison et salami. Bo bi déjà pe là asaka déjà monto abe la ka ba malade na bango na tout da uta ko hôpital awa perception na mawa. Aujourd'hui, elle se retrouve encore en prison. Puis parce que boyebi na mboka na biso ndenge nezalaka que ceux qui ba fundi au niveau parquet ils ont 24 sur 48 heures. Ceux qui ont ils ont Makala et qui ont na Makala pour besoin au samba. Mais bon, il y a un peu de bateau sur la prison au samba. Na Congo, on a 5 ans, 6 ans, 10 ans en prison à Sambate, mais à Zalaga, à Kuna Nakati. Ba pleiner un peu Bazali Banda.
Ça leur dit absolument rien. Bah juge wana tellement que aux ana mbongo te muta rolando li kamote ba tike au pourrir pe kuna. Ce pour kufo kufi pe ka kuna. Faut tout le bakango justice à mboka na biso ezana justice à malonga te. Mukonza mboka mo alo bien on regret na isa beaucoup plus la justice et se détruire mboka na biso. Justice congolaise parce que tona ba juge ba mitia mabe na ba voko ba mitia mabe so asa le mbongo muta koluka a punir yo na ninga ko sakana te. Parce que comment est-ce que il y a une relation? Likambo ya epela na lobaki na la bi mama na ngai epela na sala ka émission bande ko subo tala ba émission na sala ki sim après na baki epela lobaki mabe asa moi si muninga na yo moi si ya collègue na yo Charlie abalaki atiake na mbongo na ndako abalaki na mbongo ata mabe ezalaki moi si on a bozako benga madame na bino bokoko le belende ngwana te bokoko finga yende ngwana te bokoko ko nika ye na linuka na modelo bo sokola ke bo sambu ici bo tombole bo bambili kolona te bo pandie alele mitra ngalalalala bokoko sala ngonde ngwana te mais tu l'as fait au bengi na ba kombo nyonso mama epela. Moi je me suis dit mais est-ce que epela rosa sous une relation malamu na vie de loin? Pour moi, si on a une intimité dans la vie de loin, et puis la thé, et puis l'ozana mobile na yo. Comment on a niveau on a thé. Et aujourd'hui, voilà comme t'as ma conséquence na yango. Mobile la famille ba famille ba sengi ba pardon beaucoup tani mais au moins ce qui mort na bango boy il faut y moro la plaignante azala na volonté wana ko retirer plainte wana soka retirer en côté mama bogo no samba okokoya parce que be mission kaka oyo mo lo ba yango mtetinyo na prison parce que tu l'as insulté, tu as dit des choses oyo kokoy ko lobate na baka boza ba éducateur de masse nenge bino mo bolo baka boza ba éducateur de masse. Il y a des mots, il y a des choses, il ne faut pas, avant le bango, tu dois d'abord peser tes mots. Tu n'es pas obligé, il y a qu'à répondre à la question, les soi-disant journalistes, au but sur les réseaux sociaux, journalistes, c'était, polémique, poser les questions à polémique pour que, pour que, il y a aujourd'hui, chaîne, on est continue, mais il y a en prison. Souffrance aux gens en prison, tout mon côté, à soutenir. Même chaîne, même les soi-disant journalistes, mon côté sur YouTube, à peut sortir incaté. À peut être infanté. Mais je pose une question pour citer Bino Kaka Boloba, Babilo Komoko Bogolobate. Et voilà qui est tombé dans le piège. Tellement que ma foute m'attaque. Je sais que peut-être, oui, un mot Kandé Zalaka, peut-être, oui, Kandé Zalay, et Zalaki, Azali, moi, c'est un collègue, Nanga Koko, Sala Nenguanate. Maman, faut pas limiter Zalaka. Aza, moi, si na yote, Azale qui na yote, Aïd Negonaote, Azali, moi, si y a camarade na yo, y a collègue na yo. Donc, aux la limite, il faut que tout ça, nous n'ayons tout ça, au respecter un collègue, il faut respecter moi si nous voilà. Peu importe le problème, pour même gagner Nazali Awa. Nakabon na moi si nanga, mais ceux qui m'ont fait jamais n'admettre, jamais quoi admettre, jamais. Nako telema nakoloba, non. Non, parce que ceux qui vivent de loin a autorisé Bilo Kouana, mais n'a regretté. Et je ne crois pas, et je ne pense même pas que vivent de loin a autorisé Bilo Kouana. Au Koukoy ko solo là ko condamner mutu. Au lobby, oui, au salima bé, au moi ça liba la koko ça Bilo ka bongo te, mais na modèle mais là qui ngwana non. Bandinga basakata likamoko zolo ba oko bara ngoto na likamoko boye o pese exemple ata mutu moko boye te moni te ezala boye te botika soki mabe koti na kati vide loin ye moko ne mutazali capable a koloba le na boye mwasi na nga botika isoki kozala ye mais makama mwasi na moi le bakota kangote et surtout soki babota bana na kati et surtout soki bazana bana na kati tala lelo mama na nga epela. Et ça fait très pitié, ça fait très mal. Comme on a mobile na yo ndenga zali kolela, ndenga zali ko se plaindre. Bah pardon, on va présenter. Heureusement que vous avez un mobile moko sage. Et moi bah tu vas me mettre ba question moko beauté, mais à télémi. Mobile moko plein de sagesse.
Au moins, il y a comme il m'a épela et servir des leçons. Na bande comme ça. Et ça, et comme la même biso animateur bachani, il y a chaîne YouTube. Et comme la biso. Tant que vous avez analyse, analysez bien, analysez même ma mot, analysez même ma parole, nini oyolingi koloba. Juste une phrase ou un mot peut tout changer et balouker le coach peut prison. Ah oui, juste un mot ou une phrase. Et quand même musika et pourrir peut vivre. Si tu n'as pas comment on alors on doit faire trop attention. Nous devons faire trop attention dans Makamuto Lobaka. Parce que les gens pensent que n'importe quoi pas bateau. Maman, papa, tu as un poto et ça yobi ba relation batouté et là comme be koko comme la yo kaka po fingaki pour le belaki mutu mo le kamona Kinshasa boy. Mutu la sepela kité tala ma beze belé. Que ça soit spirituel ou physique ou moral ou financière. Et dans ma sens c'est belé, ma be koko mela. Tous à la mayele. Talent de Konabiso et Pela. Héros, ça peut-être tournage pour gagner parce qu'il y a un gagne pas naïe. Mais à ça, on le sous-souté parce qu'il y a une minute où il perdre temps naïe nyonso na katia prison. Il perdre temps naïe na katia prison. Oh, mais on a maladie, des microbes, des infections, pourquoi? Parce que vous pensez que ce bozoloba ne vous avez un monopole à parole. Tant que vous avez un monopole à parole, tout le monde peut dire un mot. Mais vous devez faire trop attention. Vous devez faire trop attention à Makamuto Lobaka. Namakambo bimisakana munoko na bino. N'ayongo biso peut balouki pas à Madame Charlie, vu de loin, maman, ainsi que ta famille. Tu dis que ndekona oya salima bezali ndekona biso epela. Mais Luka Isika ya kolimbisa ye. Luka Isika na motema na olimbisa pour retirer plainte wana. Je pense que tant on va passer dans la prison et apprendre quelque chose. Ce que ça la ke abima et que ça la malamu. Ce que peut exiger que à ça l'émission et excuse publique. Ou on est que dépendre dans ma corps na bino. N'avez que c'est très difficile les camarades réputation moto. C'est très difficile. Limbisa. C'est aussi ça le problème avec nous Congolais. Congolais, c'est l'homme bé. Congolais, c'est l'homme bé. Ato salé bolamo. A lukaka moyen. A tubayo mbeli na mu Congo. Mais ce que tant on luka on me maye na ba niveau mo ya ba justice ba biloko mo boy wana komika te azaka kande kona yo boaka bana mboka bolimbisa ezana ba Congolais mususu asale buzoba. Mais maye na ontina suka à comprendre na ndenge situation zali. Surtout a on a poto. Trop de bêtises dans le lycée Bosangani oyo. Au moins mutu muso ya kolobelo mutu muso luka finga yo. Azana niveau na yo te même na kina kokoza la master na yo te. Mais le côté comment dans le lycée Bosangani a poto, tout le monde se permet de dire n'importe quoi sur les gens. Mais ça n'a pas tout faut pesa kabon pena leçon. On memie pena bo bengele mbila. Ay ba kangi ba vok du akel luka ba voka dépenser mbonga ala ba no prochainement a ko sala ngo souté. Nengo na lobi photo sala attention na ba makamuto lo bakana ba moto zale ko utiliser dans les réseaux sociaux. Tala lelo ndeko na biso epela. O toza ko sengele bolimbisi maman soko ko retirer. Papa Charlie vu de loin soko okoki ko sunga ndeko na yo. Sobo so la kuna moi si bien ba intermédiaire. Boluka moyen bo libérer maman epela. Boluka moyen bo libérer maman epela. Azonga na libota na e na kimia e ko zala malamu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. To bonde libino to sengele pe sous pardon. Botala les pauvres maris.
mobali na ye ndenge nazali ko se plaindre ndenge nazali ko lela ezosala ye pasi obi na ndako bozalaka deux personnes bosololaka bosekaka soki moko azali te esalaka toujours parce que omona même bambamba koko na biso mingi balami bale soki mobali akufi kala mingi to bomona mwasi akolanda soki mwasi akufi kala mingi to bomona mobali akolanda pourquoi esalama bongo parce que pendant tout au long ya vie na bango bazala ensemble bazaki bakoma un seul corps batambolaka basololaka baliaka donc basalaka oyo nyonso bato bakoko sala ensemble soki moko na bango azali te et affectaka automatiquement l'autre ndenge pe affecté ndeko na biso mobali ya mama epela aza attristé azali abattu azali touché aza sensible na makambo oyo nyonso eleki awangani pe te ke mobali mwasi na yalobaki mabe masengi kaka bolimbisi asengi kaka pardon bolimbisa mwasi na ye so bokoki koretire plainte wana mwasi abima azonga na ndako prison ata ya poto awa moto bato balingaka prison aza te lobaki ozala un fou ozomona ke prison eza elengi mais la plupart des gens n'aiment pas la prison mutu mo balinga yango te mutu mo alinga na prison aza te bon wana kutu prison ya awa bongo sikoyo ya kisasa toilette eza te bayemo basubaka na bacoin balalaka na se baliaka difficilement baliaka vungule na suka moto komi na matama lokola beri donc bacondition ezali ya mabe na condition na prison na toutes les conditions sont réunies pour que moto akufa kuna na kati nzambe asunga ye nzambe apesa ye makasi naza kosenga na mobali ya mama epela azalaka makasi aza na courage pe vu de loin na madame na yo bolimbisa même dans la famille il y a madame vu de loin bolimbisa mama epela bolibérer pour qu'il azonga na kimia na kati mpe na libota na parce que bandeko na ye baza pe na besoin na ye s'il vous plaît et je pense que tant oyo a passé na prison je pense qu'elle a appris quelque chose nzambe abatela apesa ye makasi yango bandeko na ngai conseil ka tozopesa liboso ya koloba likambo ata batieli yo micro tourner langue na yo c'est plus de 77 fois tourner se yango avant oloba oyeba eloko nini nazali koloba parce que bomoni ka caméra on de fande na fande boso caméra micro fande boy mingi bazaka na maîtrise na ngote soko tie bo mosu mona malobe kimi moto mosu boy akoma ko loba biloko zanga tina Mama Epela je pense que prochainement au salaire sous biloko salaki te envers moi si il y a collègue na yo ozali mama imagine toi ce qui ezalaki yo moi si mususu bazolo belo biloko oyo lobaki pasi ninga oyoka comprendre pe ndeko wana so comment tina niveau na parce que azaki na participer na kati na ye ah oui azaki na participer na kati na ye Asunga Abatel. Alors si c'est la première fois n'hésitez pas abonnez-vous massivement dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner dans notre page PF Bonheur TV officiel. Ça nous fera énormément plaisir de vous revoir. Bandekobo, aimez, partager ma vidéo. Il y a kitoko ya boye. Et c'est un grand partage na ma j'aime na bino. De son kakabiso pe tozoa. Audience pe banoko la. Bo s'abonner massivement. Oh ya bino chaîne yango oyo. Kokende kote mususuté. Merci beaucoup. C'était le vôtre patient Fayulu Bonheur, autrement appelé inspecteur Colombo d'Eric et YouTube congolaise. Bang! Merci et à la prochaine. Maloba, quand on sait jamais nada, femme mariée, mère de 10 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a un son à nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que, oui, bien qu'on a moi si tu n'as pas c'est que ma rampa bien go banda, maloba na sukati no ba ne banteli pour oser en retardé. Ma Kemba lelo, et ya ko s'abonner. PF Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, bo s'abonner na ngulu pa. Tiens. Bala moto suka boy, million d'abonnés.
PF Bonheur TV, TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango sala boye lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemission kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kade tokanaki julemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc bon s'abonner bon sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada barobi scène ya soronde yango yo PF Bonheur TV barobi biso baso to s'abonner massivement yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa babi s'abonnez-vous massivement allez s'abonnez voilà babi na PF Bonheur TV makambo ya kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere